Natani. JDT mon fouet. JDT on sali souvenir âge yazana. Âge. Aza âge mon na ba président JB Mpiana. Tala déjà ba niveau d'expérience ba président JB Mpiana ba ça na osko bonga âge yazana. Ezo dio zo ba tata âge wana obeta na vie. Mais to ko mon épée na stade de martyr, to ko mon épée. Non arrête. Aza on a possibilité au foot stade de martyr. Ah JDT. Aozwango. Ya Jackie. Aozwango. Wana poto. Ah. Eloko nga na sepela ete kaka ya kobimisa ndeko na ye ya kizei. Eloko kaka na sepela ete ya kobimisa ndeko na ye ya liboma. Eloko kaka nga na mone baokoma nango na point ya ndeko ya liboma wana pourquoi mais lelo sikoyo ozoapprendre nga ke bazomibi sikoyo donc na bafoto ya liboma wana seke eke nango fele tela ndenge mabe te tozosola na biso na ndenge mabe te donc seke na bafoto ya liboma wana eke nango fele donc alors omoni lelo na balider mingi na bato na bango bazosala batéâtre de chimie. Amanda chante. Bon nayebi te manda chante wana ifo tunanga makelani. Makelani nde nani? Kasi moi ça parle tout bape ya so ya beta epana. Ya beta epana. Atinda ke voyage ou te voyage mutatina ye makelani. Voilà, il a filé. Mon scène d'inet ya bon kutuna. Artiste musicien. Si pour tout soli na bien. Moi mon scène ya modèle kutuna. Artiste musicien on s'appelle honneur ya mboka na biso bilan ya nene nga mutu na ye bisiyo monoko oya moni jara mon scène ya bongo kutuna ngai. C'est to ye to bimisaka bakofinga oya lelo en tout cas to ana kasi et surtout biso bato ya yolo mabele a faire ego ozuni muzeki nini plus fort. Plus fort. Il y a la coste. Il y a mon ami qui s'y fait. Il y a mon ami. Mais la coste, c'est mon ayolo. Là, mon cité verte commune à Selemba. Cité mon kitoko. Mais c'est qu'à Selemba. On rentre tokenda et pas batuki. La Kassimala, Selemba. Carte présidentielle. Donc, dans ce temps, déjà, et surtout, yolo m'a bien fait. Mais ma belle paye à la coste. Non, non, sur la le banana m'a dit la coste. C'est mon vieux. Bah, mon manga n'a pas ça dans la coste. Mais bah, bah, éviter. Au moni wana na adike echenda donc maman na ba ma sele kuto yebi loko te moni manga mususu eza batebele so to beta manga mususu photo tika na ko ba beta lo monga na sala mukulu la costa kinda wi nga OK beta le biso bo histoire za ka ndeni aoteka na bar ya mwasi na Nicole Picard mwasi na soka bar na bar tout sauter maman tout sauter Igwe de la forêt Igwe to ko lala ulamuki nazalaka na sociable na nini epemba na libaki wando ya du jour au jour igwa zakak aza éternel JB Mpiana tika souvi fachi nzeba fachi béton na béton danger donc souvi mokonza ba wenye musunga première fois na mon orchestre congolais pour na ngai bita na Chine na mona nini o ngana moni papa Wemba o ngana moni na kolibu na conscience na mona nini. Donc félicitations à vous, président JB Mpiana, El Salvatore de la Patria, Motopamba vraiment, félicitations. Héritier Watanabe. Ah oui, héritier Gogazo de Brié, malgré l'album na etisipo na limité na ebimanango, abundaka, alors l'album na bien, abundaka ça l'effort qu'est-ce na ezala vraiment na ebike bonne chance na mam na elikabi. OK, mketunga. Ah, maman na héritier. La coste. Ah, ça c'est le na bien olobi na nga héritier a. Parce que na bina wanga. Au moins te ko komi mabe héritier autobeta na baza a. Héritier auté basara accident na Guinée. Héritier utaki eza ozomona ke mutu azosala activité. Parce que la coste azosala eloko te bozolina na loba nini. Na 2024 papa de stade de marché. Bon, nzamba azwa lokumu. Eza bon na ete baluesa ngo so ayi baluesa na bango mais ben inconvénient mais Koffi Olomide aza l'un ya pilier ya musique congolaise et bon so est grâce à za congolaise ce qui azangaki asengi Koffi Olomide aide mabeni Koffi Olomide a camarade mais aza papa na ye na age obota et bon so asengi Koffi lelo mabeni na desala marate mutu ameno na poto poko mokendo senga batu siko na lina eza ba douce eza ko passe pourquoi toza na culture mabe congolaise na lina tu ne tokataka elo ba bureau héritier basenga affaire ça je sais pas j'ai pas de frère basenga
baza binemi te nalobi ye neti baya visa ponda za vie ya héritier ya long date ya héritier ya eloko te ke héritier afandaka na ndako ya fere baya vie ami ya fere azali vie ya héritier siko lelo soki neti héritier akabeli visa ponda eza mabe te tomema makambo na basansi mosusu tomema makambo te soki ndenge nini eza mabe te Koffi Olomide kasi ye moto asala fali wana azala fali oyo azali ebongo soki so akabeli ndeko na biso grâce eza na mabe te soki bato bakomema ngo na piste ya mabe bongo biso nyonso touta monoko yeba oso ezali Koffi moto akabeli oyo baboyaka ngo ozwa kaka kopo oboya na o ozwa kaka totika bamakambo wana eza nango na tina te lobi eza mabe eza trahison bisengasenga totikala omona grâce te même na rep ya Koffi totikala omoni te na concert ya Koffi bo bisengasenga bi wana ezaka matalama wana ekomi bango bazomema yango na angle na bango ya barankini ya bana basi mais ye moko mpe Karine so ejibe mpia na kabeli ya oboya te arozwa so président Werason na kabeli aoboya te arozwa so Fabregas akabeli biso nyonso toza bakongolais kuna eza mboka bapaya ya mosusu tolobaka poto bato ebele baza mpe na difficulté na poto tolobaka omona ye mosu asali sacrifice atindeli yo 100 atindeli yo 200 sikoyo ye moto aza sur le terrain azomona réalité oyo azomona oyo ya mosusu esengaki eke ashoke virama bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya, Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission a bien les news de choice, les news de Jess, c'est toujours Kawana pour nous mener. Ma actualité, nous sommes en attendant pour nous mener. Rien qui la vérité à le côté de Takate. Je dis déjà bonne année, Nababoni, fidèle à Congo et Sengo. Bonne année à Papa Kovis, Fipa, Moté, Maman Doris. Bonne année à Famille, Fipa Mobimba. Bonne année à toi, BHK. Bonne année à vous, nous Kambongo ya propre dans aux États-Unis. Bonne année à toi, Yaoudi Michel plus de 143. Bonne année encore une fois. Là-bas, Fanarani, So, Balina Joyce, qui va le benzina de la presse partout. Bonjour, vraiment, bonne année, Nabino. Et voilà, année 2024, Yango ici et Bandi. Dès qu'on a Sarabino, abonnez-vous massivement à Congo et Sengo TV. Vous s'abonnez, ce que monsieur Koti, au liker, au partager, au commenter. Toi, vraiment, on a besoin, 20K wana donc ce que monsieur Koti vraiment on a 1h du temps 10K dans 2h30K donc moi c'est pélis ça biso vraiment so bo c'est pélis biso mais ça qui bino to na ba cadeau au biso peut to ça bino voilà aujourd'hui dans les news de Jess en tout cas na rozala mon côté je reçois pour vous ya pa kalisa jamboka au bino ne se boyebi na ye vraiment na émission de l'autre par rapport il y a bilan il y a ba artiste musicien nyoso comment ça se passe déjà ya pa ka bonne année meilleur V ça va? Ça va, bonne année na balinyoso ya Keyo et puis bonne année na yo. Voilà. Bonne année na batunyoso ya bonne année na Arlo Matumbongo et puis bonne année na patron Mani Mwendo. PDG Mani Mwendo bonne année na et puis bonne année na Héritier Bongo et ya Majulia et puis bonne année na Doli Chalako, bonne année na Iradikapa malgré bonne année na Jojo Kabuya, bonne année na Batu tout et puis bonne année na M Diwa tonton Maya tout moi styliste mobiliste congolais moi na Changu et puis bonne année vraiment na coach Ibenge à kocha les deux mutuali Kilimbadon et il veut dire député national provincial donc tout mener déjà des 0 match spécial des 0 donc pour Ozala il faut ça et dit Moulangi donc des 0 déjà MLC na maboko na biso ville ya Kinshasa na maboko ya Edi donc tout ça on a vraiment voilà il y a pas qu'à fête les fête les qui normal tout ça on a fait chaque jour tout ça on a fait dans matin à chaque jour donc nyonso les kaka
eza nango eloko échanger te mapate komi blé te eloko komi jaune te eza ka ndenge to changer des dates. D'accord, tu changer des dates na jour te. Et voilà, il y a pas qu'à bilan année 2023, il y a artiste Ferregola pour la bino Isaki réussi ou bien comment? Réussite ezali déjà à partir le 24 juin. Déjà tant bâton et commandement banda qui fait Ferregola récupérer ki yango ti réussite na réussite ti lelo donc eza eloko ezozali sous échec te. Nyonso ezoki malamu album dynastie pe ezo évoluer bien vraiment ndenge o tolingaki eloko ya bien o ezosala lelo pour bagula ba comprendre nini il faut basala yango nde vraiment réussite ya Ferregola gouloa comprendre que il faut asomba na ba plateforme nyonso album na ya comprendre que lutte contre flash disque et à comprendre qu'il faut ça là tout pour booster artiste et tout ça là tout yango vraiment merci na ba gouloa nyonso la charité des gouloa family ba vrai de Ferregola ba gouloa tout donc merci vraiment pour n'année ba comprendre. Voilà, merci pour que nous puissions comprendre. Là, pour que l'année 2023, c'était une année de réussite pour l'artiste Ferregola, mais les autres aussi se posent des questions par rapport à Dynastie. Dynastie, ils ont que le projet artiste Azaki mais et créé peu de problème envers artiste na bande connaît basala qui projet à Dynastie. Te oui, et créer un problème te bon. Biso ba congolais toza na moi caractère moko boye. Il y a moi masenginya ezalaka trop. Dynastie ezaki projet o ezaki malamu na sireza première fois projet ya bongo a na RDC Salam tout le monde a wake up ya papa Wemba na Koffi Olomide wana ezaki ya batu mibale siko Dynastie eza eloko esangi ensemble ya batu mutu na mutu aye na senso ya zo raisonner nde tokomaka 12 mususu yazo kanisa lekinga bureau na bureau azana o yazo ebisa artiste ne alors que soki vraiment tout le monde dans la dynastie il n'a pas la force ya koleka malgré ça la force makasi to ko wanga na te to perdre pe moi ba 1% ba 2% pour na batu mususu pe o bazala ki te basala neti ba déstabiliser album mais et kokai ko simba te parce que ezalaki projet à Ferregola lokola yemoko Ferregola azalaki envie pe aza envie donc dynastie d'accord. Voilà, dynastie d'accord. Il y a pas qu'à parler un peu de votre tournée au début que artiste azaki na tournée na États-Unis, après États-Unis tout le monde y a na Guinée, bah tourner aux États-Unis ça se passe comment parce que les gens se posent des questions, bah on continue tourner ou bien tourner déjà si là qui bande de bazo qui attend, bah moi par contre qui bazo na États-Unis ou bien comment. Je crois semaine au batu États-Unis baoya ya Guinée pe baoya toza moi ba projet skoto comme na 2024 milulu eza ebele o programme et pesa ma officiellement to ko ko pesa rapidité yango ebenda ke bagulwa ba pesa ba information eza donc eza ke toza na ba projet ebele ba salle o ya mikili ya poto to kile suko beta ne pe to uti mikili ya poto o ebandi na +1 aux États-Unis bandiko baza na États-Unis bazo regagner Kinshasa ou baza na Guinée bazo regagner pour te préparer ba concert eza ebele ba contrat pe eza ebele aussi longtemps dynastie na terrain ezo sala makambo nango donc ba contrat ya ka ebele. Voilà, ba contrat ya ebele wana moment c'était les comptes Ferregola, je dis des nuances jet set on les équipements ba programme na bango année 2023 tout le monde comment c'était passé par rapport ya ba tournée na bango c'est par rapport ya ba kobima kokota na bango ya pakato kota d'abord na ba actualité ils ont donné ça jambo kabino vraiment posa bato pe boire koloba la vérité le loto ça non on appelle ça en 2024 oh et là déjà bato il a déjà Ferregola na ba concert na libanda ya France mais les gens se posent des questions tout le monde qui fallait pour pas amima qui ba journaliste ou bien ba communicateur na bato bazaraka abino loko abino na ba mouvement mais apparemment comme on a poto ba bosani makamba kende ko sala et c'est les kawane ozana binoté parce que binoté déjà ba golage les gens se disent déjà binoté vous arateti bo karaté bo et c'est makambo d'abord ils ont koma sur les net et c'est pas na bino ba bazo banga pe bino ko sala makambo wana non moi be ya kanam na pesi mbote puis 100 fois na Toulouse moi en Amérique vraiment bon teti oui toza ba teti na biso eza parce que to défendre Ferregola donc eza que soko beti lisasi na kana biso to ozongisa wana eza makamba mibali mais neti na makambo oyo ezoleka na kan mususu wana eza makambo na bango ndenge bango mo ba se comportaka ndenge pe ba mimemeli po likambo eza na structure nango orchestre eza pe na ndenge nango o ba vivaka eza na orchestre mususu eza awa boite ifobo eza leader musu boite ifobo eza leader musu o na yemo animake il faut bo fingela nga
donc ayebi ke soka linga adresser bino au ko kasu ko adresser bino te parce que bo bimisa ba vérité o babanda ko tinda bino pour les lotos zomona et comme na bakaba tu bazo sake o ba cd kutu nazanga na valise ba cd mais nga lelo ndi na bu na ka na décider dynastie o na somba OK mais naza na ngote pour na place na so ngote il faut ndi na somba mais au mona chroniqueur mo mopanzi sango mo o azali yem sous défenseur ya mutu mo azo bake nga ba pesa ngai sac mo ba cd ba pesa ke kwa ça la conférence de poste ba pesa biso ba cd dynastie oui wana ezali ko musu na saki mobimba c'est ça que ba cd ya o mende ko na biso kena lobaki yango ndeko na biso kena lobaki yango ke ba pesa ke na saki mobimba siko saki yango ba pesa ke asala na ngonini ye akoma ala moule to nini ateka ba cd to nini donc siko na ba piste on a ndé senga ke moyen batelemi lao na likambo oya buzo sala te mena structure na biso ya mamba feri ezala mwa ndenge ezala makambo nango to aba teti on a na to aba teti ya danger biso bolongo lekate to a mystique oyoka te bato ba bana na feri ya bempoli wana et ça ko bien gumo na ibisa papa lo kwa mbo so vraiment na impoli wana ya impoli za kitoko oh kitoko par rapport eleki gâteau na haya impoli za kitoko oui donc so to lobi bien ke bino nyoso ba impoli ba de compte final na bino za kitoko yo yebi tango Lumumba senga indépendance ba belge ba mwana na Congo za impoli oui c'est que tobi que c'est que ndeto loba ke ba impoli de compte final na bino bozo ya poto c'est que ça normal bozo de compte final a bien par rapport ke ya ba ke impoli na bino ndenge yo fandi bonde to fandi na vraiment mama o aboti yo mutu mo aye abeti mbata pa utiki yaki bone lobeza comme susu ou me kase bon on est ngabo ina liaka po na feri so manke feri na manke yo OK so ka yango wana nga liaka po na feri so manke feri na manke na o expliquer na malembe na pete nyonso la veut jangi na Luanda na PC bote dilo so na comprendre. Au moins tu te dis que oui bah quand tu es impoli ça va pour vous. Mais tout le monde a un poli na yo pose un poli. Na manka yo wapi. Plusieurs fois. Plusieurs fois tout le monde na bien na loba jo musu so mutu nyonso za songi. Mutu nyonso. Tout le monde. C'est pas tout le monde quand même. Oh. Na bi omwende to fandia. Mama abino so azolo ba mama mnoku na simeza to nyopoza te. Yango de songi voilà yango de songi eza ke ozate donc faut lo banonde a face que jos talo sali de coach benga lo bana so pona mambo ni yeli to sala bu wa ta no ba mais siko soki ozate balobi likamna sima na yango to benga yango kotonga yango to benga yango kotonga tout le monde a sa songi voilà tout le monde a sa songi on est toujours là honnête yo zana okoza même surtout en transport maman moi niature ma doza na prototype et ça déjà impolitesse voilà au fiotoli ozomona biloko il y a pas qu'on parle un peu de Ken Piana à un moment l'air à ça qui va sortir médiatique naé tout le monde nous a équipé parmi bateau qui ko encourager par rapport au loba ba idéologie na biso to yaki na ba idéologie wana mais tout moni kokende ya manike kotala Ken Piana par rapport ya okuta na kosola to moni Ken Piana changer ba idée apparemment zo na l'histoire maître Mika mon on a passé mot de place à maître Miko Mundi on a passé mot depuis Rodrigue qui pense à Gina Mamale bon ezaka ba engagement na bango moko ba ebe pina loba ke loko mo boye ba ke Ken na mutu na ba kabwaniti donc so le tobi bien ba golo ba boye ki bazaki na raison ya boye te toyebi na biso ba système on a ba kabwaniti ndo moninga boye pona longwa golo eza trop passe OK na koza ne loko moko yenga mais ce na fandi na ba tiers na ozonga OK neye pasanza ba souvenir malamu ya mutu na ye ya mutu na bango eza nango ka ba caprice bisika ngone batu bakutana ka pour famille tout mambezanga raté même biso de to na famille gaulois mambezanga raté oza jour so ka tarik nana ne ba opotana o ka gouverneur nana ba opotana de gama nana ba opotana mwana ni Elvis nana ni ba opotana nana poeza place batu baza mambezanga raté oui mais bango pe basana makambu oyo ya bango donc vraiment ezala mingi oyo eloko intéressé biso te pour likambo société libata te
Et comme ça, c'était libéré. Malgré bango nyonso balamba bango ndenge moko. Mais ba pe ndenge moko mais kamba soso était libata te ya libata ya soso donc ya bango baza na manière o bango bazo sa elango biso pe toza na manière o to mimaka makambu na biso. Mais les gens se disent on défendait que ma casse c'est pour ça que kuna courage na décevoir yo. Eloko nga na sepela ete ka ya kobimisa ndeko na ye ya kizengi. OK. Eloko ka na sepela ete ya kobimisa ndeko na ye ya liboma. Eloko ka nga na mone ba okoma nango na point ya ndeko ya liboma wana pourquoi mais lelo siko ozo apprendre nga ke bazongi bi. Siko donc na ba photo ya liboma wana seke ike nango fele. Te na nenga mabete. Tozo sola na biso na nenga mabete. Donc seke na ba photo ya liboma wana ike nango fele donc alors omoni lelo na ba leader mingi na batu na bango bazo sa ba théâtre de chimie. Donc ba dialogue contre sans souci penda biloko die maman nzoka libere ya maman ezaka secrètement die maman o ezali na lokuli azui libero mwana azomila donc eza ba style ba théâtre wana or que ba théâtre wana tout ozo sala lelo musique congolaise mingi tokoti comédie to lobela sou mutu azo sala talent ya malamu te to comment lobelaka nani bafingani nani basali bo nani ce pote ba ndeko biso nga basika net bino bazola kisaka ba mipende ba tâche mpende tâche ndeti nani mingi trouble lelo zo mingi na bato selembao bato selembao na ndeni bato selembao ba cité verte ba nini donc eyoza bato selembao nde bazoya na trouble or que nde toza boye toza na censé ya komonisa ka ba valeur ya ba artiste na biso na manière musicale pour nga sona oyebisinga ke défendre faire na monisa bino ba qualité na mais ce pe na finga na pe na ba ko fingo alelo omnebimisi bakofinga sika pe oyebino bofinga bozana ba problème nazana ngo yoka ya sika eza mais naza na sens na bimisa yango te naza nde na sens ya kobimisa talent ya artiste nanga na monisa comment faire aza nini faire asali nini faire ye nango ya sika maloba nini toza nango nini esali dynastie ezala boye nini ezosala pona boye là ça va so to ye to bimisa ba kofinga o ya lelo en tout cas to ana makasi et surtout biso bato ya yolo mabele a fait rigole aux musiques nini plus fort plus fort il y a la coste yo amona yolo te cité yo amona Selemba mais la coste ça mona yolo na mona cité verte commune à Selemba cité mon kitoko mais c'est Selemba on rentre tokenda pas batuti ya kasimala Selemba ou quartier présidentiel donc nazo tangelo déjà et surtout yolo mabele a fait rigolo mais mabele peut y Didier Lacoste non ngana osola mango osola le bananga mamba Didier Lacoste wana te c'est mon vieux ba moment ngana passa na Lacoste moi batibili ba ebiti omoni wana nga adike chenda donc maman na ba ma sele kuto yebi loko te omoni manga mususu eza batibele soto obeta manga mususu photo tika na ko ba no bete lo ngana sala mukulu Lacoste kinda wingi nga OK, bête le biso de histoire ezaka ndeni ya aoteka na bar ya mwasi na Nicole Kikaka mwasi na soka bar na bar to sauter to sur la mambe to sur la tête pour comment me on a piste polémique eza piste polémique en fait na lingale muto do beta na pesi batutu mbote mon vieux Blaise Musika sika muto do beta histoire muto na pesi vient na chocho mapu ya mbote na pesi elle no beta l'histoire Félix Oazé quoi to bi que ça vrai mais pourquoi il y a l'histoire ya kitoko ya la parce qu'on a ne robete lobi nga mwana muki pona ya na milieu ya musique ya s'il vous plaît la gamme mutamimanga noko nanga Maurice Ende j'étais petit dans kino yamba la Coste outi internat na Idiofa voilà wana bise kitara na Kianza ke ba oke yamba la Coste na ba taxi la Coste aye na quartier zaka moi star ya quartier wana na vie na nga eza ya zo sala vie na ye na nzelo ya poni nga pe na osala nga na za na droit ya kumisa faire na ndenge oyo nga na lingi donc c'est mon vieux famille na nga et puis pe na ndo ke bengi le mwasi na pe asona bena o emba nzembo eza pasi bena yo mabanzo na susiliwa wa babotela ka mwasi pa rasta mobwe na kimbango atinda nga na kenge wana na vie na nga donc mama olo ba otala ayebi donc totika na biso ba page donc yolo na mabele a faire rigola so zu musique ngi très fort vous voulez rigola très fort na Sibaseli Tarik tueli susu Virginie Manganga na nota total la so ligne total na ligne Aisha Okoko oh
yolo na yolo donc yolo mabele ya faire gola donc toza ba piste te boye ça biso ke tala boete tobo ya te la cause vient na biso tata c'est du yolo aussi mais so to lobi yolo mabele ya faire gola parce que faire aza Okapi a na Congo ezalaka partout dans le monde ezalaka na Congo donc faire gola aza na district ya Funa aza na ville ya Kinshasa aza na RDC donc tous en Afrique centrale pe na Afrique entière tous en droit to kumisa ke tout monde ça ba valeur o ezakati voilà pour monde ça ba valeur ezakati na ye lelo tu peux dire quoi par rapport ya likambo o grâce te moza nango to moni orchestre mutu se mema ki na poto mais grâce à que aussi ngambo tel et pas ya Koffi Olomide par rapport à chroniqueuse comment on a qui orchestre mutu memi yo ya pas le quoi faire à memio mais to moni que aussi ngambo tel et pas ouais en sol na pesi ngando maleli bote puis dipiron chungura bote vraiment dadi mavungu vungule mais Koffi Olomide aza l'un ya pilier ya musique congolaise et bon so est grâce à za congolaise soki azangaki asengi Koffi Olomide aider mabeni Koffi Olomide a camarade net aza papa na ye na aja obota e et bon so asengi Koffi lelo mabeni na besa la marate mutu so amemo na poto pour qu'on kendo senga batu siko na lina eza ba 12 to eza ko pas je sais pas pourquoi toza na culture mabe congolaise na lina tu noto kataka elo OK ba bureau héritier basenga affaire ça je sais pas je pas de près basenga rai baza binemité na lobi eneti ba visa ponda za vie héritier ya long date ya héritier ya elo côté que héritier afana na ndaku ya fere ba ya vie ami ya fere azali vie ya héritier siko lelo so inete héritier kabeli zapunda izamabe te to me mama na ba sens mususu to me mama te so inengeni izamabe te Koffi Olomide kasi ye mutasala fali wana zala fali wazali et bon so akabeli ndeko na biso grâce ezala mabete so bato ba omema na piste mabe bon biso ne so to tsa monoko e bo so ezai Koffi mutu akabeli ba boya mbo ozwa kaka kopo boya nao ozwa kaka to tika mama mona ezala ngona tina te mais quand on de lobeza mabe za trahison bisenga to tika lo mona grâce te même na repa Koffi to tika lo mona te na concert a Koffi bo bisenga bi wana za matalama wana ekomi bango bazomema yango na angle na bango ya barankini ya bana basi mais yé moko pe Karine so ejibe pia na kabeli ya oboya te arozo so président we rason na kabeli a oboya te arozo so Fabrigas kabeli biso nyonso toza ba congolais kuna za mboka bapaya ya musu to loba poto bato ebele baza pe na difficulté na poto to loba au monde même so ça sacrifice atindeli 100 atindeli 200 siko yé mutu aza sur le terrain azomona réalité o yazomona o mususu et senga keke a choqué viramu aza vieni za mabete merci Koffi Olomide patron de Okabilaki ande kona biso mais ya pa kayo lobi merci banene ya kuna ba lobi eza vraiment propreté ata ba grâce mais c'est pas pour peser le quoi ozo kende po ba ko peso pe loko oyo ko chamu siko tozonga bien totiki tozonga to mema ona polémique to soula bien est-ce que fallait aza na niveau à Koffi par rapport musicalement expérience âge à un niveau Koffi te bambongo na yebi bambongo na bango te ponga ça na banki ya mutu te mais tout sur la mamouille mais siko lelo soki ekozalaka tozotiaka batu na ba concurrence bongo eza buzoba Koffi Olomide simbi bongo na ville boso ya fali pour pa premier avion à mata akende Afrique du Sud na attentat c'est Koffi Olomide mutu embarkai siko lelo to kenda ba piste yango ya ba polémique ti wapi oye kozala ke soki mutu moko azana na Koffi edi ba diata si azaki bureau ya Koffi d'accord lelo pe ba komana ba on a fallu eza vinde ezokili d'accord siko ebongo ekozala ke soki Koffi Olomide akabeli mutu boni boko misa yango concurrence donc alors fallait azwatana ba mapa na ba mai nyoso Koffi akabela na via sangisa ya opesi et kokate rebite na misusu obosa voilà donc to mema on a ba piste on a teza na mo erreur grâce à mona ke za na problème yango abeta ki porte et pas Koffi Olomide so akabeli mabete bonde to za biso nyoso ngana za gulwa et koza pe na frère na ngamu so azani gulwa te siko bongo e kabola famille na biso po ete eza famille na biso mais ngana za na esika na voilà yo c'est ngana za voilà ye pas za na makambu o ye alingi azala na ngo c'est fini za batu musu bazala na ndako na mobali na ye net mabe ya kana maza na ye loise
mabibe ya kana mgoloise mukolo ane goloise eza ye mso mutu akosa pe na makamune eza mutu na mutu azana makamune na eza te que non net Yvette mbi azana outil de moi éternellement donc azana e goloise sikoto lubani. Voilà, azana e goloise ya paka ezaki na moment on s'est posé des questions Jaël chose tout que fait ba sortie médiatique na ye za rap pour no finga pour la mettre moni lobby asala ki direct pour no ya koloba na batu ke afin mikolo ba komi focaliser na makambu ya artiste ba bango soka ye on ça direct pour no kolakisa valeur artiste ba concert artiste azobeta fali poupa. Tu peux d'abord dire quoi na changement ya Jaël pour ba bipe ba vérité au Jaël abimi ça qui mais lelo est comme vrai c'est que pas akini na raison ya otaké ndabando otaké et Rogen Mayombo la PC vote de la rouge et puis ça ko poto na poto bon tout le monde ça ba valeur ya artiste même so ils en bien toko finga tout ko finga mo ekangama na mututi tout le monde ça ndé ba valeur ya ba artiste na biso et vous allez bien koleka je crois bien soki to komo monde ça ba valeur ba to bele ba okimo tala ba émission d'accord et ça na ba to muso afanda na poto wana lingaka fingelanga nani o kite ba fingi nani yemo peso ba fingi wana mona zu estomac mais ezalaka ke bazana batu na bango bakoka ba 50 secondes to yana internet to batu musuku na ba uta banzala te oui ya so nzala si par rapport kasi banzala po ba ko utiliser o ka likolo ke fingelanga nani yo ba pesi $100 mutu mo azaka wana mais so zui pe problème on a vie mso yati mais aza prête ka po no so moniter ba lobby boy OK na ba lobby wana tozo zwa ta ya okanga makambuya koyebisa ba fanatique ba somba artiste d'accord tozo kanga temps ya koyebisa na ba fanatique il faut boyoka banzembo po tozwa kaka ebembe na ye bakunda mama na ye tata na ye donc siko na tata na mama na ebembe na kati ya likambo wana so baza banani baza eloko te ezo epousse nango eloko te ezo salaka po bato na ba chaîne na mo baloba tozwaki dika tozwaki 50k bazwaki deka yoka commentaire yoka ni donc lelo kutu kofinga ikoma nango cop na kisasa d'accord appareil Sony biso nyonso se kufa appareil Sony kufa nanzo to ba appareil Sony kufa ba appareil Sony ya paka ma comme ça roloba ya biso appareil Sony na toto mu po eza ba appareil estomac eza appareil nini appareil pas Sony zala o mutu ma yoka Sony za batu mutu ba yoka Sony te donc c'est qu'appareil Sony nanzo to ne kufa là c'est fort je dois expliquer babiloko eza sensible o mutako ko lobata lobby ya wana ne appareil Sony kasi appareil Sony ne kufa donc ata eloko mo ngatika ne mutakala alati pe bilamba e place wana appareil Sony kufa nanzo to na do appareil wana kufa. Voilà, vous comprenez que nous sommes toujours là avec Junior Paka, les sages Jamboka, et voilà, toujours qui peut malin, mais poto, qui est Nasuka émission Nabiso, on vous dit toujours que là, nous pouvons savoir en aller nous, tous aura plus besoin il y a vérité, tous aura plus besoin il y a respect, tous aura plus besoin mutoyo vandi au lobby makamunayo, ou pas monique ko déranger, en tout cas, on n'a pas de choix, soit monique qui te zara pour na mutoyo. Y'a pas qu'à. Oui. Année 2024, oui. Aussi là. Ce qu'on met un peu pour expliquer Misso, ba artiste nini omonike bazana ba évolution na année 2023 que année op bazana monter ba ça ba fort soit biso to ko ba ndotangela ba kombo yo expliquer biso te yo tangela ba kombo na expliquer na biso za chenye na zozela parce que quand on parle de pas on peut déjà faire ngando maleli ya zozela mutu nyonso ya musique congolaise lelo to sala émission auto to sala et ya nango na polémique te ça qu'il faut to solola c'est grave voilà ya pas ka to bandi vraiment na wenge faire rigola déjà to capi déjà Dynastie, ça va, ouais. Voilà, tu es pas ya Fabregas Maestro. Oui, Fabregas Maestro, félicitations. Malgré Azali sur la top, on est raté, mais l'essentiel, Fabregas a ça l'album, ça, soit 20 chansons, à 4 raté, félicitations, ça l'a bien marqué. Donc, année 2023 pour Naé, Zalaki, année. Et qui merveille. Année de rose. Disais mon moi Mbele, ma famille. Yaferi Alino. Ça va. Ok. Bill Clinton. Présentez. Il faut beaucoup Bruxelles. Ça va. Nani? Bill Clinton. Azo évolué par rapport à pas. Est-ce que Oyo ka Bill Clinton wapi? Omoni mambo Oyo ka Bill Clinton naninga mabiti. De quoi azo évolué
par rapport na ndenge toyebelara Bill Clinton. Voilà. Mais ce tobi tobeta lelo Bill Clinton aza enterré na ndenge mabete. Peut-être boka générique. Et yokani wapi. Ce n'est pas boka ta crime en générique wana yebité. Pourquoi ta mo sebana toko sarabatu eza mabe to luka to faire évoluer makambu. Un maître Doli Chala ko na PC mbote na Afrique du Sud au lieu to luka to sala un mensonge. Voilà. Bill Clinton azate na actualité. C'est le Osram. Ça va azobunda quand même. Voilà. C'est le azan orchestre mais azobunda quand même a ozara ko sala disque azo oze ko kende ko bima bima libanda ko beta félicitations na artiste azo sala effort image nae et bungati. OK, j'ai été moulopé. Aza le soutien Kalavia zaete molekinzela depuis ka badinara be mani bakenda on via kufa lisusu. Ah donc bango bazaki fort. Bazaki on dia kangai bango na zakala. Ah, j'ai des takangi batu na zakala. On dia kangai bango na zakala ba jeune batu bazom ko sala effort na vite tango ba ko comprendre. OK. Ba sala effort mu ba chemin na bango ni yemu mamu mulala. Mulala. Donc ya tebe na zakala. Et pas que c'est zakala, fait la musique et ça yo kanga ba musicien ata yo. Ba jeune batu ba évoluer. Ah. Voilà, là c'était Ezaki Conte il y a JDT de Serge Mabiala. Voilà artiste azalaki lisusu vraiment tende to le rapport to ezara cimetière ba musicien. Ayo sala fitiri na ndeko na faire egola lelo image zongi lisusu yemo Serge Mabiala olingo sala album na e to orchestre na e là et koma ni. OK. Voilà, Adjan. Ça va Adjan yaki na monaki asala ki orchestre na e na comment la crèche. Voilà. Na okai pa le ba zo sala album na e félicitations donc a forcé quand on a besoin ya bango pe couleur ya musique na bango bazala mais à ce moment na Adjan yazananti. OK. Bon et na moni générique moko mena ki pété. Soyez bon vraiment félicitations à Adjani à force. Igo de la forêt. Igo to lala. Ulamuki nazala kana sociable ni pemba na likaki. Wando ya di jour au jour. Igo azakak az éternel. J ben piana. Tika souvi. Fachi nzeba fachi béton na béton. Danger donc souvi mokonza ba wenge. Première fois dans mon orchestre congolais pour ngai bita na Chine na mona ni. Voilà. O nga na moni na papa Wemba. O nga na moni na kolibu na conscience na mona ni. Donc félicitations na yo président Jibin Piana, El Salvatore de la Patria, moto pamba vraiment. Félicitations na. Héritier Watanabe. Ah oui héritier Gogazo de Brier. Malgré l'album na etisiko na ebimite na ebima nango abundaka sala album na bien abundaka sala effort orchestre na ezala vraiment na ebike bonne chance na mam na elikabi. OK mketunga mam nembe na ebiti Lacoste so ça est na bien olobi na nga héritier siko so na bina wanga au moins te ko komi mabe héritier autobeta na Braza héritier autai basara accident na Guinée. Héritier autaki eza ozomona ke mutu azosala activité siko la costa azosala eloko te bozolinga na loba nini na 2024 papa billet stade de Marseille. Bon nzamba azwa lokumu eza mbongo na ete baluesa yango awa so ayeba oluese na bango mais inconvénient voilà ça reste à vérifier. Héritier Coben na PC Boti Félix waze quoi félicitations na vie na moni abimisi so mabele manzombo so mabele manzombo malgré mambo to ekomila ki bon musique eza na ba réalité nango o bato bilé ba comprendre raté musique c'est l'inspiration inspiration o eye lelo ba Félix wazi ko bazana ngo lisuti ezo ni iPhone 5 lelo nde to komi yo ebisanga neti ozwa mambo eza na iPhone 5 otiango na iPhone 12 et komata. Donc ils a bongo ba président Félix choisi quoi baza na retard makasi na ndinga mabete. Donc il faut à la mise en jour ya liwa ya tembi. Na mais c'est Google ya okufa. Adolphe Dominguez. Tata via bundaka na mona ke auta Côte d'Ivoire voilà omoni makambango o ezozala ke mutu musala na ye azofpo musala ba force rango pi eza nde biso sala musala bo ngaso na otala matiso anga fona luka natala donc parce que nazana ba conquérant nanga eza loyal eza te ya binemi non so na tali
na fani man tali tari na likolo mais ndeni ndeko nanga aza likolo boye nga naza na se fona sala fona améliorer be mission nanga na koma so na tali na si baseli tamo si likolo boye ndeni nga naza na se fona luka na mata so na tali tigres tamo si za boye ndeni Axel na tali ndeko nanga za boye voilà yango wana donc na yebike tata doningeza moni ndeko ne jibe mpiana mwende kone wera sona zo sala effort ye pe il faut pour ça kina wenge toni na ye voilà Amanda chante bon na ebité Manda chante wana il faut tout nanga makelani dena kasi moi ça parle tout Mbappé à son ya beta epa na ye ya beta epa na ye atinda ke voyage ou te voyage mutatina ke makelani voilà dina filé mon scène dinette ya bon tout nanga artiste musicien si pour tout soli na bien moi scène ya modèle wana kutu na artiste musicien ozo sape honneur ya mboka na biso bilan ya nene mi na mutu na yebisi yo monoko oyanga moni jara mu scène ya bongo kutu na ngai qu'importe ça ngo mo activango tena vous avez des problèmes entre vous deux na yebi été na mona été oyoka na koyoka na yoka na yoka likambo siku courage na Patrick Bekam Lady Maître tueur de mensonges à mémoire orchestre ni poto et puis azali suna poto et puis album na histoire ça va yewana na yoka chacun son ex préféré bokanisa ki na rotula puis ça va nze mon ex préféré na ya paka obike yo za mystique na saini yo nzembo babiti lelo baki nzembo na mystique tike bokana je dis bonjour kana lo ba simba oh yo mo batu muso babeta na bango gazote voilà batu muso ese kana eza mambo po nazwaka na elomina na tani ya ulikolo elonga muto na tani ya ulikolo yo mama muto te papa muto te elonga muto tani ya u parce qu'il y avait des comptes à rendre des comptes à rendre par rapport chop chop ou bien nini t'as dit ça voilà on est toujours en train d'avancer avec Paka stage Yamboka, on est toujours là, moi je veux dire, to lobara vérité, place vérité zalara. Toi on a le peut-être place vérité zato ya na mouille de non. Donc ici on fait notre travail, on avance et tout. Tout ce qu'il y a deux personnes au poids des biso. Moi Misha Mulongo, Ishali na ebike. Kofi Olomide Mwinda asila raté tilelo. Dans 2023 c'est Ezaki Aneros Ponae. Ah oui, bon confiance asila. Ya zatana ba chuki moko, ezalaka ebimi pou. Ezui, ebimi pou ezui. Il y a Joscar Nyokalongo. Il y a Joscar Nyokalongo, ça va. Et puis baoba totika na yeye. Ba te bele ba bosana. D'accord. Nyokalongo na ebité. Pour ceux qui histoire ba papa wemba ba leka na zaiko wana. Pe asona papa wemba donc zaiko wana za histoire munene. Ya mama misiki congolaise moni lelo photo adorara Nyokalongo mais ba te bele to yeba ngo te tozaka na ba masolo moko boye donc mabe d'accord voilà et s'il hein ba musicien on va s'il tout clôturer wana pona lido et voilà merci Junior Paka ça Jamboka merci vraiment pour la vérité et merci pour nos ndima o baninga basali na 2023 pour année 2024 pour t'es bon au beau ça n'y peut fallait pour papa à travailler bien na année au 2023 c'était une année de rosa travailler bien d'accord ce que yo motenge biso bato monde ba travailler yo mo pesa bango force bazana mo pe ba musicien te atana tangi ba comment bana ba o déjà na kolo ba o tuzali na posa na bango na musique ya Congo na tangi ba siko ba o batikali nani pour lobi na ngiti wata na tangi lobi na ngai Fabregas Maestro na tangi JDT Mulopwe JDT au sali suni na aju ya zana aju mona ba président JB Mpiana tala déjà ba niveau d'expérience ba président JB Mpiana ba sana siko bona aju ya zana ezo ndio ba tata aju na obeta na vie. Mais tu connais pas le stade de martyr, tu connais pas. Non, arrête. Azana on a possibilité au foot stade de martyr. JDT. Aozwangwa. Il y a Jackie. Aozwangwa. On a poto. Nga muto na yebi na. Ba Èvre. Non. Muto na yebi na poto. Oko yebisa mama ezaneti PDG Mani Mwindo, aza PDG. So yebisa le roi PDG ya société MDiwa, tonton Maya tout moi, j'ai pas envie na PC Mbote là. Je suis d'accord. Parce que batozo ni motenga. So yebisa le roi honorable Ebi Yeli. Mitumi bale ali kelimba.
avec coach Nene à coacha. D'accord, pour te lire déjà mutuali qui m'a lobby tous en a fait. Et dit yeli des mutuali qui m'a. Sur le bina biloko bon d'accord. Au moins biloko musu tozo mi mabere. Photo mon sera lelo artiste musu qui yo ozana niveau té. Pour discussion ainsi là. Mutu na mutu foye ba esika nini na télé po ba komata so ba bengisi ba musicien ba lati ba bilamba na ba ba yemba ka ba yipo bengisi ba musicien ba eza catégorie na catégorie bon et c'est là me fait sa invitation que mokonzi mboka to premier ministre bengisi ba musicien c'est ba lo ba ke oh ça c'est ko yate yo ko yate na conscience yo mo pe fo mitu na ke ko sala ni na conscience on est artiste c'est ba œuvre na ka ki lo koso mpe sala ka bango wana na ba matoi ba tobola na lo koso à part ya et puis général Georges Barbeau sa place à vraiment na Brésil na PC Bote et puis Charlie Kabia aux États-Unis na PC Bote place aux et puis Babo nani na et puis na PC Subo nani na batu nanga to dilo swana na Luanda na PC Bo nani nanga na Plavezi Jangi na Luanda et puis Merdi Binga na Kinkolo na Angola on a vraiment na PC Bo nani batu tout vraiment Babo nani na bino nyonso et puis Rodrigue Kipanza bo nani miko mavumu bienvenue sur les Miss penalty et ratarate puis na master video te not non pour ramener batu te star video 3 fois star bo nani na yo vraiment bo nani et puis Kevin Mohamed bo nani na comprendre que moi Gambila tout moi tombé c'est ça la radio. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabine Nes Bozaka on a pour Hollanda. Congo Esengo Officiel TV, abonnez-vous massivement à Congo Esengo. Ce que monsieur Koti au liker, au partager yango desara que musale qui est toujours liboso. Il y a pas qu'un programme, il y a Jet Set c'est comment, ça va se passer aussi comment avec Ferregola. Orchestre si ça concert lobby na Guinée. Je crois semaine au orchestre ezana biso awa ba aux États-Unis pe ba oya ba ozana biso et puis pour na préparatif ya maramnion et puis na bo sanité na pesa vraiment précier les abonnés et puis DG Polo Pichu Botoko visa Ponda Jerez Zamba et puis nazongi vraiment maître Munda Junior États-Unis et puis maître Jeep Bilanga Makofi ou asali challenge au beta ba maître na ba munyoso maître Maïs maître Jeep maître Guy ba tout ba staff nyonso ya papa avec Ferregola et puis ba communicateur tout na Sibaseli Naomi Yaba Dorcas Bolokoko Tigresse Nae Mokwatombolo Fiston Ibula et puis Fiston Frappe Gouvelego Loa Tarik Ngango Vasco de Gama tout le monde Elvis Yanfou donc tout naba o na tangité na ebike tous ensemble tous et Liverpool Jenga naba o na tangité tous ensemble tous la même morale Davis na monsieur Ferregola aba les rankings ni et quoi apporter rien ba maman o ba ko sarabi so ni so tindi la mutu $50 pour ba swana tinda non pas na bino ba bomisa kikos voilà Bambo t'es déjà ça va non ça va voilà je dis encore merci derrière la caméra à toi Arnaud de Matumuna merci beaucoup à BHK Jubilbiak merci beaucoup Yaya Willy Mouchen plus 243 merci beaucoup à toi Agene merci beaucoup à toi Soda Coiffure abonnez-vous massivement à Congo Esengo. Bisous, ciao.